botala attitude ya bato yo ba député provincial ba voter pour ba représenter la province bon mon attitude na bango maintenant vous voulez que le pays change comment vous voulez que ngai na ndema mabete bato bele batelemela oh va changer constitution te auto que na référendum te bon mais là on veut pas bato balinga président dissoudre ensemble bon on dit dès qu'on a majorité va dissoudre bango pour ba attitude ya bato to voter yo même mingi neto kendaki comme ba il pona boge mboka te ba il makamba bango bonga ba se protéger ba rébellion na bango mingi bana misala ba rwandais beaucoup bima na poisa octobre novembre décembre beaucoup de surprises belé ba kokangama Dieu te contrôle quand ndenge prophète Moïse ndenge les places azali na pesi mbote makambo alobaki et si dit l'Éternel nzambe akosaka te e bana kokokisama moko na moko du jour au jour pour biso tout ba côté nini tokende parce qu'à un moment donné par rapport à biso ba congolais tout le monde veut le changement mais beaucoup de personnes ne veulent pas changer tolingi changement tolingi makambo changer mais biso moko au départ tolinga ko changer te mbote ba congomani mbote d'internaute bon choix ya Rolanda biso à travers Tindika télévision. Merci na Junior Kapaya, merci na Rife Kisombe, merci na la grande équipe ya Tindika, merci na Bilo Batu. Bozalaka toujours présent, celui au moni biso tozawana, Bilo be boyaka toujours pour tout réfléchir. Après l'étape à l'Assemblée, Yaoni après Babarano tout mon ndambo yo azongi, avant de swazana biso, dans la moka de gauche à droite, ba politiciens, la zone on va multiplier ma solo à dialogue. Hein, on va multiplier ma solo à dialogue. Maman Yohan, depuis Bruxelles, avec mon conjoint Liverpool, la zone kaka va multiplier ma solo à dialogue. Côté papa cohésion nationale, moi suis moi. Là il était. Au moins, tu as maramuto révélé que les Congolais kala bisoyo, batu bayoka bisote, batia biso bakate. Mokonza mboka oyo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatim Béton, na 2019, en plein discours de investiture, abenga tout bonnement Martin Fayou, le soldat du peuple Yarato Tongamboka. Bande ko Martin o alobi na président oyo ke liboko eza salité. Topesaka pe conseil. Biso topesaka conseil na Fayulu tolobi Fayulu oza komi conseil oza popularité. Moto zomo nozala wana ezali moto ya Katumbi na Bemba na ndambo bato oyo bayaka na loyenga rassemblement à l'époque. Mais oyoka bisote olanda la muka okomisaki la muka lokola parti na yo ozuku décider ozongisi yango sima okomaki teti non seulement okomaki teti pa ya président likolo nango oyaki kokoma teti epa bapere na yo obotikalaka na bango tina mozito moto abomaki nzoto ake mpangi Fayulu otournaki mokongo tala siko ndenge komeli okilo ngai nayebisa bato ebele ke bandeko baolandanga o bazaka ba pro Fayulu bandeko iside na bandeko muso alamuka or mafinga parce que je pense que tant nalo bango peut-être razo ya ba déjà ba finga nga déjà bana nga Saint-Thomas na déjà ba finga nga mais la prévenant ka de lo moko ke à chaque fois botika koloba ko Fayulu azamwa na Tshisekedi a formé azo imiter Tshisekedi Fayulu azaki na trappe ya Tshisekedi te premièrement Tshisekedi c'est bâti une carrière la politique. Donc Tshisekedi le patriarche c'est quelqu'un malgré la politique lui avait pris le dessus sur bango na niveau popularité et ça là qui est gaillard pour que soit béni baninga baya verrier soit béni batu baye tout autour là et par rapport au parcours là niveau de revendre ça tekena Mobutu mais si quand on zoka ya Fayulu qui peut l'écouter parce que Fayulu même ville morte à Pamba la population Pamba ba yo la ba yete ba kipaka yete bon balinga les politiciens tu sais quand le matata tampono venait vers Fayulu c'est parce que tous allez avant élection quand le PPRD venait vers Fayulu et ça dit avant élection il y a 2023 à Kogi ko sala mo eloko
mais si bino banda kaka asimba touche ya koboya bato ne ba participer na élection et que yemo ko postuler et moment Fayulu na niveau moko bongo ndima te bande ko na ngai sans être contre lui. Voilà pourquoi les lotang wala muki likambu ya dialogue y attaque papa cohésion nationale ba bete kara même ba sango considération bazaki nango pa Fayulu eza nango susute et libaba ya Fayulu na laquelle en 2019 na lobaka ko to ke batika la 2 personnes bazo croire na ye Steve Kivuata bobo sana ye akoma na IGF Steve Kivuata souvenez-vous 2019 2020 2021 à tout moment la TV kaka ce que cela c'est Steve Kivuata teza après c'est pengele le pengeka mto batika na Fayulu niveau ba komona la dialogue parce que ça dernière chance là-bas pourquoi tu as la politique tu as poste de vice-ministre yango sikoyo est-ce que tu kopesa to kopesa bato ko la dialogue wana yo kabola ba poste ndenge satan za mtemba mabe fali kuto amikitisaka amitikaka na maboko ya kabila bato kabila bakoma ko sakana ne ba sakana ensemble mais tala ba sikoyo ta ya boteli ba sincère baboyi ba sabi oh yo dialogue olu ka ngona nani ba ba yala ba dialogue na Chilombo te sikoyo yo fali lo zo point ndenge ni et repatoger et puis la mabete ba congolais bolimbisa ngai est-ce que na moment où tu sais que dans un début à mandat na deuxième mandat il faut avoir ce dialogue na ba politicien pour la pouvoir bon na yebi na le terre na zanzambete totalement parcours ya makamenge kokende est-ce que prophète Moïse Nyengele na retourna yeso ki pona ka o ya dialogue oyo amoni nini alobi nini ezandenge ni ba démon so ba tiaki na bakako ya ba penser par là baza anéanti ba politicien oyo bazo tambolaka nazo ka parti au rage zo salaka ba consultation bani banini on ne sait pas ça va aboutir à quel format concertation dialogue consultation symposium atelier format nini boko ça yango entretien on ne sait jamais voyons voir la suite ndenge politique ils ont réservé biso mais nous c'est comme masolo à 2025 peu importe le temps qu'on s'aute parce que vous PPE ça n'a que le rôle l'équipe ba congolais vous allez dans les bons côté IDPS oui ba tebela ba ose na ka fait te kuna niveau masolo mo na uti koyoka la loba bande ko na IDPS Jean-Jacques Bongo depuis Luxembourg Benelux Kiki Kezon ya maman Bibiane BBC bata IDPS vieux la tumba collège ya maman Laurence zo bata IDPS grande sœur chérie Annie depuis Canada bata IDPS ai eza ya roinda na yoki masolo e komo kene na ndenga réconciliation est-ce que yo rosepe yo ningaki bakata babomba bapanza so bango kuna ndela komokela keno yemo kende les deux partis et se réconcilier battre dans la même direction yo biloko bongo ngo supporter ngote na liebi ko yo ngaka moto pele laka so moniteur on débattre biso pe c'est facile la biso dans la cadre bolimo ya Congo na ya ba congolais to réfléchir la ndenge ya mabete mais to réfléchir na ndenge no bandi ke no bandeko match za moi bien te match za moi façon mais dans le cadre ba vivra vera donc fait to IDPS bon mais la souma ya pio et belé spectacle bon dosé dans entre temps le secrétaire général wa zana signature azo salaka ba réunion na ye asalaka ba descente na ye entre temps au paso ngaya ye pas na ba ye ba réunion azape pour prévoir makamne soki na terrain nini donc to aka na kati ya mbrigulion mais to ka ki se lancer masolo a CCO il faut pas se réconcilier bango mibale bon biso ngani to lobani biso to tala kaka biso zo mona kaka donc la kangi chapitre na zongi sikoyo na masolo Constant Mutamba ministre d'État ya justice on a monaki bopoza ba kei na marche na bakasa ba empêcher ba batikeli ba basali marche tina parler à justice c'est le ce qui singai bazo bisa Constant Mutamba ba gouvernement de libérez Kaboul, libérez cette Kikouni, libérez Maïki Boukemaï. En fait, qu'est-ce qui se passe, ma opinion? On vous a dit quoi?
Depuis que Tshisekedi est président de la République, Bogi, babomi combien d'opposants? Marche nini ya basaki Bogi, opposant, mon leader, mon opposition, babomi et to bakangi. Par rapport à marche. Bogi batumbi banani to assassiné banani. Et puis, alors on est dans le que ceux qui m'opposent à la drogue, on va dire que on sali dérapage hier au Kangamate. Eh, tala, nangana Sabino Boy. Batunyo soboye que moi la moi sur Bakagi Denis Zouana. Boye baki a saré campagne pour le chef de l'État, Zaki Nangamba Union sacré. Bon, on est à la bolo quoi. Bazo qui pète. Oh, ton nom va quitter. Parce que bien, on a 7 qui connaît. Bon, on a une journaliste sur Bakagi. Wana ya pro pouvoir bakangi adefanda fati ya tongo adefanda ka fati makasi mais bakangi dérapage. Nul n'est censé être au-dessus de la loi, mais ça donne le mot na kamwa qui démarche constant tamanga na sepela na onenga kene na ngo eza bien, mais na moni Peter Kazadi a critiqué que azom sala ba biloko mo ba spectacle. Ba solution réfléchie peuple azo les alliés pour libérer batuna babolo côté mais ça retonga babolo ko la bête de Peter Kazadi maboko mais Peter Kazadi autant que la ministre intérieur vice-premier ministre intérieur kulu ne tikali ndenge tikalaki d'ailleurs que tout c'est sur nani Jacques Chaban na moni ba comment que no kangaka ba souci atoyo ba policier na ba service bazate mais tant Peter Kazadi on dirait Kouloune, donc à part opération Panthère, opération de Panthère, voilà, nous avons Kouloune dosé Mamouké. Mais Bouzo, Bamboutage, Tracasserie. C'est-à-dire qu'on n'a rien senti. Il y a tout chose spécial. Dans la solution, on réfléchit par rapport au passage à Peter Kazadi dans le ministère intérieur. Mais nous avons fait sa critique. Nous avons un ministre d'État, ministre de la Justice, à la personne à Constant Moutamba. Pas mal. Mais Constant Moutamba, que son début de la population, on se plaint a commis un ennemi et belé. Imaginez que le Sénat, toujours dans le cadre de la répétition, de la mère ya science, Botala, Constant Moutamba, Aza Liboso ba sénateur. Parce que les années comme prorogation, il y a état de siège dans 2 provinces la biso, il tourne dans Nord Kivu. Mais selon les sénateurs et les armés pour la dérapage des amakasi, sa population passe bon. Oh, ce que Constant Moutamba lobi na bango ke botangela ngai kombo ya général, colonel, capitaine. Oh, nous ça na kata ba dérapage na est. Na pesa ordre siko l'auditorat. Bakanga bango, auto za na ba preuve pesa. Et puis ndenge za na tout de suite kasi koyo. Donc on ba sénateur ngo belé bana kata groupe armé. Donc on ba na mafia, bana ba groupe ba rebelle ba belé. On dit que ba betena ta Constant Moutamba maboko côté. On dirait quoi que vide. Donc tellement ba moi que ba na business pour ma business na bango belé na bango belé ba sala kuna. Baza couvert na ba même généraux, baza couvert na ba même colonel, baza couvert na ba même lieutenant, ba même capitaine, ba même major, de ba couvrir na bango, la plupart ba députés, il y a ba politiciens, il y a ba sénateurs. Et belé ba na kata ba mafia ne beaucoup na bango. Et c'est eux qui ne veulent pas que les choses changent, et c'est eux qui ne veulent même pas les choses avancent. Et ba on baza ceux qui présentent possible, ba on ba nyati ba linga makambo avancer té. No moni ba boy ko bete la Constant Moutamba maboko. Jino kapa tete na Constant Moutamba. Adresse na ba sénateur bande comme malanda et puis batala batiti na batona ata mabo ya mkebo ba betate on dirait que tout baba ngone or bango batali busa ko tele l'état de siège comme si bango ngé donc on a besoin ba militaire bazo diriger mabe botana ba komba ba militaire ba officier bobi ke ba na kata ba dérapage to pesa on ba kanga bango tout mo to boleta musapité finalement zaranine kaka mabe ya président de Boye Baka to comprendre bino siko kapa ya tolek. J'ai noté avec pertinence les propositions que vous avez formulées en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sur instruction de la haute hiérarchie. Nous allons nous employer
à traquer les auteurs, qui qu'ils soient, des dérapages auxquels vous avez fait allusion, notamment l'honorable sénateur Mouya. Je voudrais donc vous inviter, au sortir de cette plénière, que vous puissiez me saisir officiellement par dénonciation ou autre acte pour que je donne immédiatement injonction à l'auditeur général des FARDC afin d'appréhender, je dis bien, quelque auteur que ce soit d'un quelconque dérapage que ce soit dans les provinces où il y a état de siège. Ça veut dire la province du Nord Kivu, la province de l'Ituri. Si vous constatez ces dérapages, dénoncez-les. Colonel, général, capitaine, lieutenant, tout le monde répondra devant la loi. Parce que le chef de l'État a décidé de remettre sur les rails l'État de droit. L'État de droit postule la lutte contre l'impunité. Et donc, nous travaillons sur la base des impunités zéro. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, je dis et je vous remercie. Voilà, honorable sénateur et chers collègues. Merci. Bolandi, Botala altitude ya Batoyo, ba député provincial ba voter qui vont représenter la province. Bomoni altitude na bango. Maintenant, vous voulez que le pays change comment? Vous voulez que ngai na mena mabete batobele batelemela, oh, va changer la constitution, te auto que na référendum te bravo. Maintenant on veut pas vivre balinga président dissoudre ensemble. Bokondi, dès qu'on a majorité ma dissoudre bango. Pour altitude ya bato to voter kyoyo. Même si nous sommes comme Baïl pour la Bogue Boga, Baïl Maramda, va se protéger la rébellion d'abord. Mingi Bana Misala Rwandais, beaucoup de mal à ça. Octobre, novembre, décembre, beaucoup de surprises. Et Belé Bakokangama, Dieu te contrôle quand il est prophète Moïse, les places à Zali, la PC Mote, Makambalo Baki, et si dit l'éternel, Nzambe a Kosakate, et Bana Kokokisama. Moko na moko, du jour au jour, pour nous surtout côté ni tokende parce qu'à un moment donné par rapport à biso ba congolais tout le monde veut le changement mais beaucoup de personnes ne veulent pas changer tolingi changement tolingi makambo changer mais biso au départ tolinga ko changer té mingi ba l'espoir finga mingi ba l'espoir de diabolisation mais la réalité est que tozana kilo makasi ya kolinga mboka na biso changer ya kolinga bolingo yikana na Congo entre les Congolais, balinga mboka na bango, et balinga na bango. C'est là où nous avons vraiment des difficultés énormes. Tout ce qu'on a sauté. Sur ce plan-là, vraiment, je suis sincèrement désolé. Les bandits Congolais, si Canada Sabino à propos, na Monique, il faut tout ça là d'effort. Bisso tout soutenir, ba armée na bisso. Bisso tout soutenir. Moulamater école na biso biso soutenir ministre na biso surtout ministre d'État parce qu'à travers yé pour mboka oyo etombwama mboka oyo ezalama mboka oyo ezalisama ezala na bisika kitoko makambo ebele balokende malamu c'est à travers la justice car dit-on la justice élève une nation sur le plan économique. Maman Judith Souminwa tikana ebisa oboy na décembre na prometaki na kosala évaluation ya gouvernement na yo ototala tokopesa ko chance toté mais na retombé moko positif on la kabona na bande ko tu bala na ngai bande ko c'est depuis fin juillet août na septembre ndenge comme si la boye na moni pour la première fois stabilité monétaire evandi kutu moya août mobimba presque ndenge bandaki na ndenge aussi la boye mamlezo waka ne mama so bakelende biloko emati boyete toki su biloko emati on dirait teleminde ematite ekitite mais au moins on dirait telemi ya wana pour le moment soit exaté tozali ensemble
Donc, Maman Fallon Yakapaya, c'est-à-dire que vous l'avez religieusement, dans le bureau, doit pas arriver aux Arassou, dans le Rolanda Bissoboy. Dans le minute, vous avez dit que vous avez dit que vous Colette, vous avez Liverpool, Maman Yohan, Maman Laurence, Maman Nina, contre Maman Nyoso, Maman Bobu Kanase, tout ça, Benamingi, pour la République démocratique du Congo, la Bisso, à part Congo, la Bisso, à part Kisasa, yo bazo ko saoni, bazo so lingana. Mais toi, on a sauvé la table pour le moment, mais tout ça, boy. Alors, ko sao, yendem talinga no relation na bombu, batu nyo so bato lukuta, et bokema na bato FCC, bokema na bato PPRD, ba nyo so bazali bana misala ya Kagame. Parce que patron na bango, amo na musala Kagame, bango bakota complot pour na kokabula mboka na biso. Discours nyo so boka kana bayaka na kota ba aussi à bonne intention, mais au fond, balinga biso de balinga ndembo kana biso kabona 3 partis et comme 3 républiques. Donc RDC les aboy kabona comme 3 républiques à la minute pour recevoir ça mundele et pour balinga exploiter ba minerais da biso. Donc baza ba to complet sa chance te, ba to complet sa discours te, mais ce que dialogue kokota. Bato ba lo tango ça biso déjà. Au moment où venait que nous a sérieux ko salema. Bon ça biso déjà. Et puis bon ça biso dialogue doana pour aboutir na nini finalité na nini pour résoudre nini parce que avant bon ça biso solution wana bonzo wana nous na palmarès bota la ba dialogue leke délai et puis cette solution nini vous allez bénéfique pour le peuple congolais ça ce moment là biso toya vers bino pour l'instant to tikibino na maboko nkolo ka ndenge zalaka vraiment kola bomba bino to sambela toujours pour na mboka na biso pour na mokonza mboka na biso turbulence to bisa bino yangoyo et c'est sili et leki a tokomo kene na ba étape amarambo bien ba marambo positif to longo na ba page très très négatif pour na mboka na biso surtout yo lingala akomona ba info négatif pour na mboka na biso to kota pe na marambo positif makambo bien to bundela nango pour mboka na biso e bonga pe e kende liboso. Merci na Junior Kapaya azalaki wana au four et moulin pour na resoura biso to kota na banda ko na bino. La coquille peut commencer à la terre, il fait qu'ils sombe la grande équipe. Il y a Tindika, Bazalaki toujours wana, Tokobo Sanate que bino ba congolais dans le monde entier vous avez éparpillé, Bolanda Rabiso, na Bangoma, Bolanda Rabiso, na Bukavu, na Badolit, na Ituri, na Moneditu, na Kabov, na Bukama, donc ti na Bonga Sae. Oui, Bonga Sae. Et ba Mboga na kati ya Bandondawa. Tina wageni hakuna tu partout balanda biso na mboka bakapaya donc partout biso balanda biso plaisir to kaka wana na sona bata pe balanda biso na tila na kinzamfo te pe balanda biso donc na feshi balanda biso na tembo balanda biso na kaungula yo na congolais na bongandanga balanda biso et partout biso bena balanda biso ti na batoto ya Manyema balanda biso voilà plaisir to na wana kolo abatela bino surtout ma bota na bino bolingo ya Congo na ya ba Congolais ko bosana te surtout so monité ko nimate bosambela pona mama premier ministre bosambela pona ba ministre nyonso surtout na Constant Mutamba bosambela pona Fatigue Betombo ko Ntombolo avec ye biso to ana kondima parce que to mona vision bino bota na sikoyo biso to mona lobby nini lekezala et surtout partenariat na biso na Chine ya wonde libanga esalinga plaisir à kosakana te. En tout cas, bah oh nyosu bosa me rappelle ça accordé nos grâce bosa la vivant pour tout mon ami nyosu toza koloba pe oyo toza kokana et bobo sanate bosa me rappelle pour la présidence des États-Unis wa koya wa sika Donald Trump y a ngai des candidats au zamba souffranga la lito yona ya yo zamani o toloba kité yebela. Merci pour la lelo tout ce qui a tout tombé bino pour cela Sanza malamu, Mobumo lamu, Moulape malamu. En tout cas, bye bye. Merci, c'est pas.